Ma mission TV, le miroir du monde. Biso tolobaka na bino bosembo baimboka président Fayulu azali moko tobengaka ye azana intégrité morale contrairement à bamususu bakomi ko utiliser ba mot ebele escroquerie politique asalaka ba négociation secrète pour luka poste te esengeli boye baboye touti na ba élection ya le 30 décembre 2018 processus corrompu et pesi biso ba Afrique corrompu tozu bakonzi oyo biso toponaki te eboti crise ya légitimité na mboka biso to continuer ko réclamer vérité des urnes tolobi ete sengeli respect ya choix ya électeur congolais tokoti na crise à partir déjà ya mois ya février tozwaki délégation ya Union africaine na nzela ya vice-président ya Kenya tozwaki délégation ya société civile ya ECC tozwaki bato ebele tokoki kotanga bakombo ate bayaki komona le président élu mpona koloba ete esengeli osala na ndeko Tshisekedi lokola vice-président to créer poste ya vice-président to ozala premier ministre bayimboka esengeli bayeba boye ezali ata moke te posa ya kozala na kati ya gouvernement pour le président élu déjà aboyaki yango alobaki ete akoki koparticiper na gouvernement oyo te aproposaki plan wana ezalaki discuter enrichi na ba leader nyonso ya plateforme Lamuka depuis février-mars. Ma mission TV, le miroir du monde. Voilà, bandeko balandi na système liso likola liso tobisa bino ete moi na musala population azali toujours présent pour na ko informer bino surtout na ba question politique nyonso o bozali komitu na bandeko balandi actualité à la une balobi ete moi na mboka Martin Fayulu Madidi o azali président il y a SDP candidat président ndenge boza kolanda awa Lamuka ezali ko telema Lamuka ezali à gauche à droite Lamuka milinga koti bandeko bakoloba pe bokoyoka na ba réseaux sociaux bokolanda ba correspondance moi Mboka Martin Fayulu andimi Félix Tshisekedi comme président a travaillé nae selon ba rumeur pe selon ba source mosusu était à côté qui mikanda na ambassade na yango mokolelo depuis les 10 mai de asenga ki na mona Mboka Félix Tshisekedi à travers ba ambassade ya Mboka na biso po était ad konza o babengi on conseil o ekosunga mokonza mboka na réforme na o etali seni etali cour constitutionnel etali nyoso pena bosenga wana bolanda ki bino moko lelo yo mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo président de la République a répondaki mwana mboka Martin Fayulu bolanda bino moko TV za radio te. Voilà bandeko balandi tozali na moko ya mokambi ya SID tolobaka na bino ete wazali chargé à communication ya SID oyo kama mwana mboka Martin Fayulu awa tozali na résidence ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi tokotu na ye pe mituna azali chargé à communication yene molobeli aya nola na bino population ezali ngaite ezali ya solo ezali lokuta qu'est-ce qui se passe ezali ba rumeur te TV za radio te Maman Chantal Moboni oyo azali habitué ya micro ya population tolobaka ngo ezali parlement populaire parlement babola bino babola de boyebiete message à travers bande ko na biso bazali na moi message ya kopesa tozali ko benga Maman Chantal Moboni oyo akopesa makanisi na ye surtout na oyo ezali koleka mbote Maman Chantal mbote ndeko Flavien tokomi awa bato bako constater tozali na Faden House donc tozoko sa population te bato bayokaki o bayokaki réseaux sociaux za koloba vérité ezali nini vérité polele kundola bandeko bakolanda to solo lango po ete baye ba solo est-ce que mwana mboka Martin Fayulu ya solo ami kitisi lokola mwana moke po ete Fayulu lelo akoma kokamba conseil oyo ko mema bato na ba réforme andimi mwana mboka Antoine Félix Tshisekedi comme président de la République débat ici. Merci de Flavien na pesi mbote na baimboka nyoso na koki ko ya nolote soki na lobina nute que ba condoléances na biso eza adressé na famille ndeko na biso Defao Paluku na Goma oyo aza mwana eside combattant munene oyo abungisi bomoi na le 30 juin à l'occasion ya marche oyo pacifique oyo baimboka tosalaki na mbela ya bakambi nyonso ya coalition Lamuka pona koyeba ko réclamer le respect
respect ya volonté ya peuple. Yango wana na pesi ba condoléances nangai le plus émis, surtout Eside Mobimba na kombo ya libota nyoso ya Eside, to pesi ba condoléances na biso na libota pe na baebanso baebaki ndeko na biso defao. Na koloba boye Joël pe bozana ka mosusu awa na Kinshasa. Joël na ebi azalaki ya kokangama, azali libéré mais na état moko critique, siko aza acheminé vers ba centre hospitalier na tango koya to kopesa bino ba précision nyonso kaka ba fruit ya le 30 juin pour na koluka ko revendiquer droit na bango. Mais na koloba boye omoni ekozala pasi mingi kotala ete mokolo to etiamaki na mokanda pour na kobenga baimboka nyonso na ko marcher pour na ko réclamer respect ya volonté ya peuple. Mais tango journée wana eleki lolenge nyonso elekaki esengaki quand même kozala na mwa observation ya compassion pona mabota wana. Nzoka nde to remarquer te na réseaux sociaux ole ya kotinda ba message ya condoléances, ole ya ko compatir na mabota oyo ezwaki pasi, to moni nde document moko ezali ko circuler oyo ezali koloba ete na nzela ya bao batie yango balingi kotalisa na peuple ete le président élu légitime Martin Fayulu azali na posa ya kokende kosala na ndeko Félix Tshisekedi po bakamba mboka. Nzoka nde ezali boete. Biso tolobaka na bino bosembo. Baimboka président Fayulu azali moko tobengaka ye aza na intégrité morale. Contrairement à bamususu bakomi ko utiliser ba mot ebele, escroquerie politique, asalaka ba négociation secrète po aluka poste te. Esengeli boye baboye. Touti na ba élection ya le 30 décembre 2018. Processus corrompu et pesi biso ba Afrique corrompu. Tozu ba konzi oyo biso toponaki te. Et boti crise à légitimité na mboka. Biso to continuer ko réclamer vérité des urnes. Tolobi ete sengeli respect ya choix ya électeurs congolais. Tokoti na crise. À partir déjà à mois de février, tozwaki délégation à Union africaine nanzela ya vice-président ya Kenya, tozwaki délégation à société civile ya ECC, tozwaki bato ebele tokoki kotanga bakombo ate bayaki komona le président élu pona koloba ete esengeli osala na ndeko Tshisekedi lokola vice-président to créer poste à vice-président to ozala premier ministre pe ndeko président eli atalisaki ete akoki ko trahir peuple te, akoki kokota na gouvernement ya ndeko Félix te parce que ezali fruit ya processus corrompu, atalisaki ete akosala kuna te. Nzoka nde alakisaki bango alobi naza na plan moko ya sortie ya crise. Plan ya sortie ya crise wana elingi koloba nini? Biso toko réclamer vérité des urnes. Vérité des urnes eza na deux volets. Volet ya liboso to bandela recomptage ya ba voix. Pe volet ya mibale to bandela ba élection. Ba élection anticipée. Nzoka nde soki tolobi to bandela ba élection lokola sikoyo tozali na ba PVT nanga na cour constitutionnel ba s'arrangeaki ke ba PV ezala disponible te, alors soki tolobi to bandela élection na même CENI na même cour constitutionnel pe na même gouvernance na même défense et sécurité ba système nango oyo tokozonga kaka na même chose. Et sengelaki to sala structure moko oyo ekomema ba réforme na mboka en matière ya CENI, en matière à cour constitutionnelle, en matière à gouvernance, puis à défense et sécurité. Alors, baimboka sengeli baeba boye. Ezali ata mokete po sa ya kozala na kati ya gouvernement. Pour le président élu déjà a boya ki yango aloba kete akoki participer na gouvernement oyote. A proposer ki plan wana ezala ki discuter, enrichi na ba leader nyonso ya plateforme Lamuka depuis février mars ezali eloko ya sikate tango président élu atamboli
na Kisangani devant ba étudiants na Boboto a sali tournée euro-américaine a expliqué plan ya sortie ya crise o ndenge azali komonela yango atamboli na Angleterre bisika nyonso a expliqué yango ezali kamba ko bata mate akei kutu ko la pesa ata même ambassadeur ya Grande-Bretagne azana yango ba pesa ki alobino to lingi to longwa na crise o pomboke tambola to lingi te ba konzo peuple ponaki te ba konza mboka esengeli to anticiper ba élection entre 12 et 18 mois to zongela maponami mais préalablement esengeli to sala ba réforme a pesa ki plan wana oyo ezalaki loué na batu ebele ezali histoire ya lelo te elingi koloba te lelo ete ndeko Fayulu président élu a adressé mukanda moko boye et pas ya président légal Chilombo ete ngai na lingi to partager na au pouvoir te bana donc ce que donc comprendre donc na beaucoup c'est oyo ezali koloba na ba réseaux sociaux na ba itando ike partout et témoin na mboka Martin Fayulu andimi loboko ya Félix Tshisekedi comme président ye a s'occuper na au conseil wana ya réforme ezali lokuta to pe ezali ya solo na lo penza ba mama bi popola balinga kayo mingi po oloba na bango ba fonctionnaire ba chèque ba romain ba chailleur o émission babola wana o ba mitungisa maki ezali lokuta to pe ezali ya solo correspondance yango apesa ki yango na ambassadeur to pe atinda ki yango na mokonza mboka ou bien alobaika na monoko. Eza boye, moni document wana, eza un document de travail au sein ya plateforme Lamuka. Okay. Bazalaki ko sala na baninga na ba leader. Document wana ya travail, eza lettre T. Que balobi y adressé lettre moko pande ko Félix. Adressé lettre. Correspondance le 10 mai. Et l'autre côté, atikali ko adressé lettre moko T. Eza un document interne de travail. Document wana normalement elingaki ezala signé na komba Lamuka. Mais bisika nyonso azali ko solana bango baza ko ba te. Lamuka te ezo réclamer vérité des urnes parce que yondo zaki candidat. Yonde le président légitime élu oza ko réclamer victoire. Et sengeli loko zaki porte étendard à Lamuka yonde o réclamer yango. Vous comprendre? Na aval na kitus ensemble ba leader nyonso ba yebi. Le soki leader moko lobi ayeba kité aza mauvaise foi. Ozoyo kanga peuple congolais bango nyonso bayebaki tolingaki tokende na recomptage à voix ba bloquer système tolobi to sala ba élection anticipée entre 12 et 18 mois to zongela maponami mais to réformer CENI to réformer cour constitutionnelle to réformer défense et sécurité na gouvernance en depuis février et salama nango depuis février proposition ezala ba discuta ba ba leader nyonso Lamuka bazana ngo ba ambassadeur mususu pe ba yaki ko proposer pour ba luka solution ya crise président ebisi bango lobby je vous propose ça koloba ete président Fayulu andimi président Félix comme président voilà. Ça wanezali alors ya moto kabwana yo bandeko balanda point de presse réaction ya mokonza mboka Antoine Félix Tshisekedi alobaki pe likambo tali président Martin Fayulu bolanda. Je pense que M. Fayulu est un élu du peuple et en allant au Parlement, il peut amener ce genre de choses. Et enfin, bon, il a émis son vœu, nous sommes en démocratie, il a le droit de proposer des choses, mais nous avons tout aussi le droit de les accepter ou de les refuser. Ici, moi, je n'en vois pas la peine, d'autant plus qu'on n'en a même pas discuté avec lui. Il fait une proposition. Elle est peut-être intéressante, certes, mais je n'en vois pas l'utilité. Moi-même, d'ailleurs, dans mon message du 30 juin, j'ai parlé de réformes nécessaires. Mais ces réformes, je n'ai pas dit que j'allais les attribuer à un individu qui allait conduire cette initiative. Donc je crois qu'il y a, je le redis encore, des institutions qui sont propices à ce genre d'activité. Il vaudrait mieux les laisser là. Et si M. Fayulu veut en faire partie, c'est son droit, il peut toujours y aller. Baki ko retenir nini na poko le po balala. Ba retenir nanu boy. Opportunité ya document wana ebima ezanini. Babimisango le 30 juin
Lelo ndeko Félix asali conférence asali allusion nango pendant que bandeko wana balingaki opposition républicaine. Donc peuple congolais a que comprendre quelque chose. Donc biso tozoloba boye mokanda mokote etindama pona koloba na ndeko Félix Tshisekedi ete ndeko Fayulu alingi asala na ezali te esalama te. Lettre wana ezalaki document de travail approuvé enrichi na bango nyonso oyo na ba conférence nyonso ezalaki rendu public eza eloko ya kobata mate ya secrété. Voilà bande ko balanzi botu na mama na vérité polele donc to bito kundoli to sololi yango vérité bimika na munoko ya mama bolandi bino babete ezali lokuta ngana ko ba mingi te na lo bananga pe mingi te bilinde lo ba mingi bango de ba lo ba kamitu na population. Voilà bandeko balandi na système ali solikola li sotobi sarabino était toujours présent pour nous informer bino to bisabino était parlement populaire parlement babola émission na bino yango ba yimbo kabo mesana kolanda ngo à travers ba chaîne na ba télévision pe na pesi mbote na bandeko na ngana mikila poto to lobaka était o ezali émission na biso ba toto zanga esika koloba pokuta na ba konzi esengeli okota audience okolobe na mokoza mboka akoyoka akoyeba ndenge nini atokomi okomela premier ministre akoyeba ndenge nini okomela gouverneur à ville akoyeba ndenge nini okomela bandeko bele oyo tokotala bakoyeba ndenge nini mais nzela parlement populaire émission babola bandeko balandi kuna to betaka masona biso babola po ete bakonza mboka bayeba makambo zali koleka na mboka na biso to pesi bino mbote lisusu parce que to bayina bino ete to signer contrat na population pour na ba descendre sur terrain lobi bolanda biso na barumbu lobi kuna bolanda ki biso na njili lelo tozali na Matadi Kibala wapi tokobeta masolo tant que tobeta masolo Matadi Kibala na monga fula bandeko balandi boyebaka il s'agit de qui après wasa tutambola ki talanzela ko beba bandeko balandi de bomona bilili na ko nyoko manzoto pasi pona ko découvrir et lo connaît batama ki kuna na wasa bolanda ki moko mona mboka David Matadi Kibala ozali chef coutumier na mabele na sur 39 tobité to beta masolo na village tutambola ka na mibale to lembi to katani moi otambola ezala kité to ko mono dire mboka ngo zansu continent to ko ebate to ko kutana na mbanza boyebete to beta ka masolo na mona mboka David Matadi Kibala na mbanza escapé bureau mosusu evandi awa tukutana naye na cimetière pona nini apona kaka na cimetière pona nini vi mobima na cimetière kuna na cimetière awa cimetière mbote fumu mbote ndeko Flavien tozali na mbanza motuna liboso pona nini olingaka vi ya cimetière ovandaka na cimetière bureau na cimetière ovandaka pe sika ba oyi bazali na ebité soki pesa ko esengo me bangisaka bato bakolanda même na mikila poto te bandeko banga te cimetière bistoli ba patron cimetière biso na ba cimetière ya biso privé parce que ba cimetière nyo somo na kinawa et ça na ba na biso o za ba cimetière mo ancestral o biso batelaka parce que moi temps apesho bokonzi ezana ba consigne mo ba pesaka susu consigne no de gaga na cimetière l'air boyer faut za la boyer l'air boyer faut ça la boyer l'air boyer faut ça la boyer alors on a bandale te pour wana o sala na cimetière ya mo na vanda na cimetière sika ba consigne ezali na cimetière voilà bandeko balandi moi parenthèse to côté na mona mboka David Matadi Kibala akotali sabiso ancêtre na bango abanda Matadi Kibala bakunda ye wapi pe akosala surprise parce que bandeko bele bandako benga Kinshasa bayba Kinshasa tito bit Kinshasa ngo zarato za raté TV za radote bandeko balandi bolanda bino moko toujours Pembeni. Le conseiller suspect. Ils ont beaucoup de choses. Moi, je vais ma commande. Pour émission des arts, ici 30 ans. Moins de 3 décennies. Ce qui vous convient de dire, bah, dis-le, micro. Dans la pause, va vite. À la porte.
Voilà, moi la moka David Matadi Kibala, tu vas découvrir ma question autour de Kinshasa na au Italie ancêtre Matadi Kibala, sur quoi tu évolues na mituna au etika la population. Moi la moka David Matadi Kibala, avant de que na wasa. Na ba émission il est cas na zoaka ba pele belé ya ba maman, ba tantine. Ba kobenga ngana mikila poto, au moins ezo sonné boy na kasi ba kotuna par exemple, oh lelo Félix Tshisekedi aloba kinité. Oh, moi la moka David Matadi Kibala, tu as besoin na ye, tu as un problème. Ba tu benga ngona problème na mikila poto. Solution yo pesa kabango ozaka nganga ozaka pasteur prophète to ozaka likamboni po bato poto o bakolanda bakonda suko benga to na besoin numéro ya David Matadi Kibala bon moni ndeko Flavien soki bato atomiki libi bandeko bazana besoin retourner Matadi Kibala lo spoil lo songolo parler ça dépasse c'est que bato bazana boanya moni pour biso tout ça ba chef traditionnel tout le roi pasteur te pour pasteur mutacha e ayebanité mais biso to remplacer bateau bazalaki na place donc c'est que ils ont un pouvoir moko boye o mutu wana otike pa na yo azana pouvoir moko boye mutu wana zo pesa kati na yo omoni donc ils ont dehors no prophète parce que prophète na biso mtoleki ba prophète bana nguya mona biso te pour biso ba chef de terre ba chef traditionnel d'autres on a pouvoir ancestral ba pasteur soit disant céleste mais prévésaté c'est que au semble l'église David Matadi Kibala te ngana sambela te na sambela ndeni ngana sambela te ngana sambela te ngana chef traditionnel donc na sambela ndeni on dit mena Yesu te bon Yesu ko ndima te ba ndima mutu ozomona nga mutu na mona te mwana ndima mamuneza te yo on dit mena lifelo lifelo eza na ebite soke eza la mais so lifelo eza linga na préféré na lifelo yo ko talola te na ke no sa ni nga fona na se bino ke na lola parce que na lola wana kolia na molimo koyemba na molimo nga na okorate donc nga peut-être na lia na musuni pour moi même makele so kolia na molimo yo goûter mais na musuni boso ba tshema mungu atalaka ndengeza yo mo voilà mon découvrir David Matadi Kibala parce que bon c'est pena na yambaka pour na bino parce que en tout cas c'est précisé ba congolais ba kinois surtout banakin tango betaka masolo ya Kinshasa alors to ke ne siko na masolo bokoko mona moka David Matadi Kibala na Kinshasa to lembi to ke ba so chef te na Kinshasa ko mona ka bato bako tambola o ba chef ba benga ka sabela ba chef nani azali vrai chef coutumier nani azali yangote des ordres côté trop dans secteur ya ba chef coutumier na mboka na biso to mona ka ministère affaires coutumières mais o eleka ki autrefois yaka moyeji na azaka ministre o eleki taki boto mosusu lelo to comme la présidence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo oyo aye na état de droit et lelo Congo sata etambola na état de droit moto na mosala na ye oza munganga zala ministre munganga ozali menuisier zala ministre ba menuisier ozali ingénieur zala ministre bon siko bino ba coutumier ba kolo kisasa d'abord na ba kolo kisasa pe bona ba problème to ko yebate secteur na bino ya ba chef coutumier na za chef coutumier te pesa ya no parce que bande ko bele ba kola na tuna sumitona te. Merci ndeko Flavien na mutuna na yo mais au moins na secteur ba chef coutumier pour mes ali awa bato bazo boma pouvoir bokoko eza ba konzi oyo soit disant ba tia ya ba chef coutumier pour mutu pa tia bango to yebite mais ba konzi wana o bazali boso tellement baza faux ya monde bazo bota ba ne belé ya faux ya ba chef coutumier parce que chef coutumier c'est le mot ya respect mais nazo mona na minute chef coutumier ya respecté chef coutumier mandia na bureau ministre ko tambula na ba pe milai na banzela na bikoti mais ba chef coutumier baza la ville province de Kinshasa te ya Kinshasa te baza chef coutumier mususu ya Bandundu ya Kasai mais un chef coutumier o azo se respecter il faut za na village na ye il faut vendre na village na ye mais ba chef nyoso zo mona ba tambula wa bavanda na Kinshasa village na mongo yebana te nana ko sala ngo soit disant association ya ba chef coutumier ya Congo mais association hôtel mais na ba faux ya on moniki makamana zo continuer donc le roi to senga na chef de l'état que faut ko zonga ba chef coutumier nyonso na mboka na bango mutu nyonso zonga na mboka na e bongo to recensé bango te ba chef coutumier banani donc c'est à dire les loyo ba chef coutumier nyonso bazonga na mboka na bango bureau kangami awa siko l'état bandi ko recenser kaka na ministère intérieur oyo pesa batu ba mikanda ba chef coutumier lokuta et ko le kanda ni parce que mokonza moko koti aza ko hériter ba désordre oyo akuti na ba secteur nyos siko akobana ndenge ni na ministre intérieur oyo akala to pe ministre intérieur sika il faut kota et puis ata secteur na oyo pe ba ministère affaires coutumières to mona ka ba girango za ba chef coutumier te o pe ko tia ordre na ba chef coutumier siko yo olobi
ministère na biso ya affaires coutumier ko gérer parce que yé moko ministre bana zu pouvoir tia longwe akuta na ba chef coutumier te asolo na ba chef coutumier te mais ministre ya ba chef coutumier mais à quelque mabango te ata 5 minutes ba to vendre te mais na ebité ba tia bango na tina nini pona nini yango le monde que faut chef coutumier azala mais avant chef coutumier azala bande ko na biso ke no sala statut ba chef coutumier po ba kenaki bango moko parce que bango na netika bango ba ko bazama maele mais so tali bien bango na kata statut ba zo déclarer chef coutumier azala apolitique. Mais ce que vous avez un ministère, mais le ministère est politique. Donc contradiction Zali. Donc beaucoup de chefs coutumiers sont apolitiques, mais en même temps ceux qui totali chef de la statut nabino, chef coutumier sont apolitiques, mais ministre yango ba premier labino ministère wana en fait, ba premier ministère mais ba premier ministre o Zali chef coutumier pour poser la politique. Ba tcheli biso parce que le statut ba chef coutumier sont apolitique, or le chef coutumier à cause de la politique parce que tu aimes la politique, tu défends la politique, tu la la politique, vous comprenez. Donc tu cause la politique te mais bato ba kena ko sala loi le rôle ba kena ki bango moko be on ba sala loi wana ke chef coutumier za apolitique mais siko tant bande ko bazo le ke puis abiso poste boy to la ministre boy mais statut na ministre apolitique siko bo ko ministre ndeni alors to bande le statut wana na biso ba to sala to bande ba loi ba chef coutumier pour ça respecter donc voilà quoi. Alors mais siko na o etali représentation ya ba umbu parce que na kolandema na makambo olobaki tango to telemaki na Itali chef Matadi Kibala oyo aza centre na bino olobi eloko moko tanto meli boso tombe na ete ba umbu ba ko respecter bango te bino ba umbu boko mona ba teke ba ko respecter bango par exemple au pesa ki ndaki sa ete na gouvernement provincial ba teke ba zu bino ba umbu bozute or ezaka kota to ngi to comprendre qu'est-ce qui fait que bino ba umbu baza ko respecter bino te et puis boza ko lobate Vandi Kimia, il faut tout le David Matadi Kibala pour Aloba. Mais et pourtant, vous allez structurer, vous allez organiser. Vraiment, baum bazo lobate parce que moni na baum des ordres de pesa makasi on ba teke bazo profiter na mo. Parce que normalement pour nous rocha bandeko bazo assemblée provinciale wana. Et singela ki baum ba vanda ba chef ba vanda to pona songolo pakala o yaza quand même na niveau o ya ko représenter baum na niveau assemblée. Mais tellement za cop na bango bazora bato baza capable te ya koloba na assemblée bato baza capable te ya ko créer le assemblée yango ba vantsa bango wana mais normalement bato balinga ba telema ba député na biso na assemblée ndeni to na poste te mais ba vandi na bango parce que moyen ba loba ezate puis ya grave bazo yo répéter c'est que mais yango bazo ka teneni mais kasi ça problème monoko te kono bazo loba na kiwumbu te bazo loba na français il faut yo makambo bazo loba te soko yo kite ko loba nini ba chef ba ko zo copter kuna ba bilango français te mais belé baza na ba yebite ba yebite pe bazo yoka te eloko za grave bon ko yebite mozo yoka mais ce que ozo yoka te pe ozo loba te bon finalement ba umba en échec na assemblée ya on to sangi ministre mo na kati ya ba umba zate mais en même temps to awa mande ko ba ko mona kende ko fana ngazo kota na kata lopango to moni penza sécurité za magana to moni drapeau likolo to moni résidence au moins organisation ezali mais yo zali umbu okiko bisa biso penza organisation biso kote pa na yo awa. Comment bino beaucoup za la désorganiser bozanga pe bato kuna mais comment na organisation ka ndenge oyambeli biso pa na yo to comment na organisation bien structurée papa okobisa biso ndenge nini bozanga bato bo désigner o ba yoka kate ba lobaka te kuna ba loba français ba ko keloko te yo d'abord na ko banduza mona poto ovana na mikila poto bato bayebi français n'est compliqué te mais pour na niveau na bino organisation bozana bato te vraiment ta yo moko yo mpovana na poto. Oui tozana bato te parce que moni les gablo yo ba viona te ke umba sala ba ponana bango na bango bato ba sala pour que bana umba souffrir. Cela veut dire nini bato bazawana soki balingi ba kende tonga to fana to sole mais ba réunion yo sama na kisasa awa ata bengse ba chef kuchimenga matari bana na za informer te si ba réunion eza na commune na la informer te ben ka mo bato moko 2 3 o ya bazoba o ba ya kana ba yoki bango baloyi boye kaka yango wana ki David akotelema mambebele na kotelema yango na siko pona zala te ba benga ngati na ba réunion mo le na commune ta affaire coutumière na biso na niveau ya commune ministère mo chargé ba coutumière na kata commune mais kayeta na muto dirigeant muto mususu mais muto ona so uta ka sumale sana epete mais ayebi coutumité mais comment vous na poste wana ye a diriger à faire niveau ba chef coutumier na commune na monga fula fallait muto ayebi coutume mais ça poste mo ya biso na ba commune mais bato ba zo ngo bana IBTP
bana yese na bana soki ya Molière na ebité donc bato bazo zongo bangwana il fallait bisement ba kolo coutume toza na ba commune poto yeba qui est chef qui n'est pas chef mais muto to kasumbalé ça ba wana chef ndeni akoyeba te asala musala te yango monike des autres continuer na niveau ba chef coutumier mais na yoki na bateke kuna pose la même beaucoup maître il faut la rateke mais pas na bino na ko comprendre ngote on dirait David na ebité kuna lobaki bino ba umbu bozana 23 communes sur 24 communes à ville à Kinshasa donc bozana 23 communes boza majorité mais botikela ka ba teke ka moko mais kuna bango baza organisé o ko zala beaucoup mettre za teke mais bino beaucoup mettre monga fula azana epé nité ba beaucoup mettre ba commune zo bazana bango bana bana Kinshasa te siko échappé bino na 23 communes on a même ba beaucoup mettre beaucoup la même affaire coutumière na ministère et na ba commune ba tapé ba coutumier te donc non seulement beaucoup mettre ça dit chef coutumier mais on a pas chargé n'a pas fait coutumière n'a pas commune après chef coutumier tout et ça que échappé nos désordre au monde mboka alors na habité ce qui bino besoin conquérir on ndenge et ça passe mingi de Flavien mon premier ali que bandeko wana oyo bango ba tia disons di bosso soit disant pour ce que l'état n'a besoin de chef coutumier alors ben présenter que mais présenter que ça fait plus de 50 ans na poste plus de 50 ans tata on ngandoli avant 50 ans na tête ya bana ba umbu ta chef à quartier azate ata beaucoup mettre azate ata mutubo azate parce que yé mutu azak ça atelemela l'état pour ya solo na l'état yebié faut solo que notala biso boboy ezate alors siko moni biso to peser ndeni bana so bateke baza organiser yango baza commune wa monga fula mutu musa kota te pareil yango zana biso na monga fula mais le gola ban tête wana ba tia liboso baza bato ba yoka te balobaka te kasi yango moni que n'importe qui a dirigé commune biso mais yango to senga n'époque président biso Sika Félix que makamone zonga biso moko ba kolo monga fula to quoi diriger monga fula biso pour kimezala so to ko sepelate même beaucoup ko marcher bien ten beaucoup mettre monga fula il faut la chef coutumier non même pas chef coutumier il faut azala autochtone ya monga ya ville à Kinshasa donc ya monga fula aza mutu oyo biso ko pona soit chef coutumier soit pe bana bomba za belé batangi bazali ba kozala beaucoup mais c'est bazali ezaka chef coutumier te David Matadikiba la tozo kende na mwa suka poto kende kobeta masolo ya wasa tolo ngwana na otali secteur ya bino ba chef coutumier message na yo signal fort oyo ko pesa na ba konzamboka otali o s'adresser na mon konzamboka Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo o akolanda parce que lelo pona lo bakango émission babola o senga po mona mon konzamboka fo doléance audience ngo po okomona ete ba kosuko na cabinet po mona pe caméra donc ezaka pasi pour so ba konzamboka mais aux émissions babola bango balandaka po biso babola to leke belé bango ne bato gérer biso babola message nous ali nango na mon konzamboka akolanda yo pe ba service ba kolanda yo na otali secteur na bino ba coutumier pour ordre kota et sengeli ye Félix Tshisekedi président de la République asala nini vraiment message nga na relancer na chef de l'État na biso Sika pour na bika za jeune za vrai quinois donc c'est que ayebi ba langage autos na diaspora lokola yo pe mo na poto bino ba diaspora voilà à part que diaspora mais vrai quinois donc quinois botamia wa koldo vrai quinois solo longa na website boye pour na ngai na moni ayamba na ba chef coutumier te po ya lokutande ya bango nde batie président Kabila na erreur ba chef coutumier ya lokuta baza na pouvoir te bazo wela que permet na chef de l'État donc ba chef coutumier ya lokuta ayamba na ba chef coutumier te aluka service moko oya kotia potozo ba chef coutumier ya solo o ba kuta na permet na chef de l'État pour ko pouvoir pour ça benga n'importe qui et on s'en le remonter parce que baza na mota lokuta ba na pouvoir te ata mi bango donc rien ba ta lokuta donc chef nyoso zonga na mboka na ye tout le statut na ba chef coutumier ndengeza yosenga tous les chefs azonga na mboka na et puis chef de l'État et debiso chef nyoso auta ka sombalesa auta bandundu soko to na file Kinshasa face na hors de mission mais au moment chef coutumier ayawa azala chef coutumier asidi Kivu mais afutera na Masina muso azaya bandundu afutera na Ingasani mais siko kuno tikinani alors so chef de l'État akibité théorie ça côté na ma chef coutumier un théorie ça se déguiser na chef coutumier parce que et ça domaine mo za contrôler te et les filtres au kota abi chef coutumier ba yamena mokonzi mais chef te osomona donc faut pena mokonza moko aider biso ne to capable aussi ça ba faut chef coutumier na ville ngi pe na Congo mobimba. Voilà, na banzi était bakonzi balandi na otayi secteur na bino mais ministère affaires coutumières raison ngate. Bon, ministère on a biso de senga ki ngo pa chef na biso ya sortant na le raïs puis le motation la PC mot d'appel piringa donc na le laïpe fort à moto na biso yende to senga ki na ki kwiti nde apesa ki biso ministère wana or tant na peuple ministère fallait en tête na ngo za la biso mais
échangeant et comment bato misusu et statut politique na ebiti yango na sala ke to comme ministre kuna te na ebité mais mokonza mboka ministère na biso vraiment ndenge ezali wana il faut la diriger na chef coutumier di comment yo za yo ndoki te olingo diriger bandoki e bana IBTP bazoko ministre na faire coutumier nga na comprendre te comment vous en a somme de diriger ba chef coutumier yo za chef te te mais réunion butu ko lia bango soki ke to moni ke zo dépasser mais siko to lobi ke mutu na mutu asala métier na ye ministre des affaires coutumières face à la gaga chef coutumier pour ayebi coutume to sala ba loi to bongisa ba loi to sala mais yo yebi coutume te ko sala loi nini prévenir que ministre soit l'équipe to tu le vendre bango tout solo mais a dirigé pendant 2 ans 5 ans 3 ans mais to coûte na ministre te o yabi somo surtout ozomona parce que la chef te voilà bandeko balandi siko to se diriger na wasa to kine na wasa bandeko balandi bolanda ki ndenge to kitaki na wasa TV za radio te de bomona bilili tutamboli na 2 villages mboka oyo hérité d'abord chef coutumier bato bamoni même mausolée ne bamoni photo bamoni bembe comme ne nani comme ne Mayasi Mpongo André yende mutonga na remplacer o remplacer na mbula to remplacer na 2014 donc David Matadikibala o bazako chatembe David Matadikibala azali chef coutumier pene ya solo investi na pouvoir waza na bondoki ya solo ya chef coutumier oya lukuta te ya basala ka émission na boulevard te oya solo penda yo sala émission na mboka na yo mais chef coutumier sala émission na mboka na yo na ndako na yo place na yo po vandaka mais bisa ngoma sala na place na yo ozali faux pour personne ko boya na minute akoboya parce que siko ya maba journée c'est ça te oyo futa na ngasani oyo sala ngo ndenge nini ko le ponga ibete ko za chef coutumier ozomona te za mabe mingi ndeko Flavien. Voilà, tu vas découvrir. Alors, tout le monde est mausolé. Ce que pour nous okunda ngote, et tu as bongo, et ben me vendika bongo. Na kunda ngote parce que moni nazana makambo ce que les kina kendolo baka. Donc il y a un moni qui na expliquer moi que zamboka ke photo sur na ba chef coutumier ya solo bazana pouvoir. Oya lukuta mboka ko marché te parce que biso ba pesi. Voilà faut pour nous aussi ces émissions na biso to kene na basangwa sport parce que webite Congo mobimba ba kozela kan o ezobetama mais to monaka implication na yo implication ba chef coutumier na o etali chan oyo ezako kamba na mona mboka Denis Kamba en tant que ministre sport o tozoka coupe na gestion ya mboka ya Joseph Kabila lelo to comme la président sika Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo lelo sport parce que quand même ministère à sport c'est ngel batala yango lelo to beta kan to moni nenge to poli mais to moni ba chef coutumier bazaki en Égypte to moni mort en Égypte to moni ba pasteur en Égypte to moni délégation en Égypte mais to moni en Égypte té alors to éviter est-ce que sport ezali pour na ba congolais ba espérer na foot oyo et surtout déjà ndenge léopard betaki 4 oyo betaki bandeko na biso ya ngambo 4 wana babenga ngo mafa Martin Fayulu 4 ay candidat numéro 4 ngaite babi candidat numéro 4 Martin Fayulu ba tutu ba consommer mafa alors na ebité yo kolobani vraiment merci na question na yo omoni sport comme avec na mona mboka Denis Kamba oui c'est vrai biso zaki na kati ya masolo parce que Denis Kamba yebi pouvoir ancestral ndenge zali ayeba kolo kisasa nde atanga zoki pouvoir ava kota na bureau abingaki biso abingana jouer sport na kati mabe na bino na linge sport ebonga tolobaki na yeke ndengo bengi biso tokobeta chan tokozwa soki chan soki kan tokozwa kan et puis tokobeta même coupe mondiale bandimaki yango te mais tolaki prêt kobeta mondial parce que bebisaki masolo bino moko bokomoluka ba chef aza chef te aza chef bosakisa te Denis Kamba asolaki na Matadikibala asolaki na ba chef nyonso te bango bakende wana ya surtout comprendre implication ya ba chef pour na chan ezalaki ya yo moko David Matadikibala eza ngai moko David Matadikibala eza ba chef te ba chef na ngana osangana bango est bango na sika osa cérémonie bana sika koloba po mabele yoka ngana zane sika na kolo mabele yoka bango koloba place nini donc baza ba chef alukuta bango nde babomi masolo ya mboka oyo baza na Égypte tala ndenge léopard nyokami mais lokola to zongisi mutema sima ndenge osozi pour le sport je crois que to mis l'échec niveau classement awa mais oyo koya okebate to kobeta final soki contact a bien salami to kobeta final. Mais on va y bâcher muso bavana Kingasani ba osambela te na habité awa biso zali awa na Mbanza donc ba chef Kingasani bana place te na Kingasani kuna pango bango pe ba kolo Kinshasa ti za pe na place ovana chef coutumier Kingasani ngana yebi
Donc oya Kinshasa nyo batondi kuna akosala cérémonie sika nini chef nizo zonga na mboka na ye sika azulaki pouvoir sona kamakoloba azongi sika azulaki pouvoir le binde ko salama mais yo koloba place nini ko pesa léopard pouvoir na qualité nini poza na sika ko sala ba sika ko benga bakoko na hote ngana za sika na bele na ngana ko benga bakoko na bongo chef kutia bando na pouvoir te mutabando nufo zonga na bando mutakasai na kasai aza chef na kasai pouvoir ne kuna nakata kasai mais na ville exate ba la ville na biso munoko na biso bakoko kasai ba yebi ngote. Donc gros salamate donc c'est impossible to senga que non malo léopard vraiment ba koko ba tala na ndenge to sala na ministère sport comme ça to comme matina finale tout ce sport ndenge za ki époque Denis Kambai ce qui ministre sport à l'anima comme nazo ibsai. Voilà bandeko balandi to comme la suka wana taki mwana mboka David Matadikibala. Alors David Matadikibala chef tozali ko kinde message ya suka na ma population ya wasa obi ozali na 39 villages na juridiction oyayo ya monga fula place ozali chef coutumier message ko pesa na bango pe baza ko landa yo pe na ba kinois ba congolais diaspora pe ba benga ko na diaspora pour sunga bango. Donc population na ngeza na kimia tozobunda moi mwinde kota tozobunda moi to développer mboka to ko partenaire ba auto même na Congo mais ba na mboko ba linko investir ba sala banda kwa sika leti ba système Mobutu kana za itandia ko pesa o azana besoin sala bilanga na ko pesa bilanga gratuit asala kana ye so kwa silisi atiki donc on a besoin de développer mboka nyoso wana et développer moi no so kin azona moyen ko sala moi quelque chose na bien na biso. Mais na ba image po to na suka ba image bande ko bazomona tout de suite wana cité Mobimba au pesa qui topé partenariat na moni na bande ko mona tangi kombote na mo pe place mususu baza koya mais espace wana bato ba ko benga ndeko Flavien tolingi tozo est-ce que zalika ka pona bato zo pesaka to pe bato pe ba ko sombaka ba espace wana bon limbisanga na boy commercial en delanga mais à titre d'information tout ça a besoin ya bato ba ya po mboko ezala développer oh toi monika ko sala quelque chose na mabele aye biso to kopesa ye mabele to na besoin bato ba kota to na besoin de bongisa banzela to na besoin bato ba créer ba projet sika. Donc tu sais pas même stade ba salon côté wana même cimetière ko zaka nécropole te tu salon côté wana même gouverneur a sika tu salon cimetière mso côté donc beto na etandi ya kopesa l'état to ba chef solo donc mutaya pour développer mboka pour intérêt ba na Congo. Voilà bandeko balandi zalaki esengo mingi pona kobeta masolo na mwana mboka David Matadikibala bozali bela mikila poto surtout ba mama ya mikila poto bobenga David Matadikibala to mituna ka bobenga ka pona ni asunga bino bon apesa ki ya no ete azali chef pouvoir ancestral les éléments beaucoup nae ba tout baza ba problème asolana bango boyibine bosolana et voilà mon mboka David Matadikibala zana so bengo zoye numéro de contact na kopesa bino na numéro o bozo na bino nyonso na numéro na ngai na bozo ba numéro contact merci mingi na équipe Mobimba ya magazine to kunda to bakete année où tozali déterminer au kitana terrain et sengeli to ebaka na Congo na Kinshasa bande ko na biso baza ko vivre ndenge nini parce que o ezali émission babola ezali émission ya bino population émission populaire pour na bino parlement populaire na bino yango place où s'exprimaka ezaki esengo pona biso ko beta masolo mona mboka David Matadikibala ou azali chef coutumier na wasa to awa tozali na mbanza tozali ko constater tozali na bureau na ye ya banda kala to mesana ko beta masolo awa na cimetière awa bo mona ki bino moko chef Matadikibala o ya kufa o azali ancêtre na bango bo moni bino moko pe babi Kinshasa o ba do bino na butu bo moni pe cimetière na do bino na butu babi bakangi awa David Matadikibala be ke soki atomboki bakubimisa ye na yebite so ya pona ko bangisa population mais ba kotala na mamle zali ko kende mais au moment opportun ba kufunga la chaîne bon mona Kinshasa na Kinshasa wa de bo mesa mona voilà équipe ezaki costaud na tamona ki na mona mboka JPS Temboye tozana place mena yako officio ndanga merveille toto bozaki ebele bandeko baladi merci mingi na équipe nationale ma mission TV Bibi Kapinga bozali ebele tout est lobby émission asika matondo mingi vous bonjour Monique. L'idée est bonne, mais sauf que comme il y a continuité à autre chose. Ma mission TV, le miroir du monde.